Au moins de ça, biso de tout ça, tu es malade. Tu es qui sangote que Nicole a malade. Mais comment on a une image qui a maigri dans ce sens? Bien qu'il t'a mais tu es pas quitté que Nicole. Comment tu as combien la boca musika ta mulai bino ba famille boye baté ba ndeko ba conscience boye ba. Ba yebisa biso te que Nicole a bela to Nicole a malade. Tu es pas. Tu es ko yeba kaka na sango que Nicole a kufi. Ya malade to tire ko yoka ngoti. Oh. Tu es quitté. Ata ba ndeko na mo ba yo quitté. Et le pesi bango passe par yo ndimi penza ke Nicolas mais kuna to yoka abelaki azangi mwa même na mbongo akisi mais famille na yeba kite ndenge. Est-ce que c'est sérieux et c'est la vérité ou quoi? Ya on a lobby yo mona pi mutu ata ko to famille ngoza mobola ozo ba yo kiki ozo bela na mboka bapa ba ça tout ba ozo ate ba ça la tout comme ça biso ba ça la tout ata mbongo ezate ba ko defa po ba ya ko zo yo ba ya na yo niti ya na Denise a voyagé à côté ba mai kuna manzela mai alinga kata kamba mo kuna akoti mbamo ponwa akiazuia ye na ye moi tu wano avane na Nicole a salelo moko izalati ata biso nyos na ba. Donc si tu comprends bien moi je suis afanda ki ne ozobeta to local ba boko na ye mo rande kolongole ba kaka et tout dans très conformer famille na ye moi je suis biso a sali mabe ya mabe moi ça c'est lo mo izalati. Yo yebi ke ovandi na mutu ana zobela ata banda ko boya oyebisa famille na ye oza na telefone na ye soko yibi ona ndinga mayele obimpo mutu aza maladi moko akoza lebi mwa ponte yibi okoyiba ta telefone te otali kombo po Sophie kombo nizina ba telefone abenga Sophie banda obenga Sophie okoyiba ta telefone na ndinga mayele to bimeta libando signala ta ndeko ne waza kuna po yebi ndeko ne moko aza kuna mafwala. C'est Elvis El Salsero depuis Paris. Merci, faites comme moi. Hello la grande famille, ici solo Mr Voice, votre artiste vibrateur depuis la RDC Congo. Abonnez-vous sur GK Télé News de Maman Judith depuis Kinshasa. GK Télé News. GK TV News. GK TV News. GK Télé News. Abonnez-vous. Les informations, le décryptage des informations à temps réel. Salut chers internautes, vous qui nous suivez de partout, à travers toujours notre chaîne en direct JK Télé News. Aurélie Vangoula, maman des garçons capables, autrement dit la Mbingazor de la presse congolaise. D'abord, je vous souhaite bienvenue dans notre émission Bayeba Kenda Sango. Bayeba Kenda Sango présenté toujours par Yemoko Aurélie Vangoula, Nebo Mesana Kolana, Nebo Mesana Kolinga. Na pesimbo te mingi na ba abonné na biso ya JK Télé News. Oh mama Jitika langa Mesana Kobenga ba étoile ba mbote belé ba lo sako na bino bisika bozomi na ngonga oyo place bozolanda émission na bino Bayeba Kenda Sango. Na profiter na pesa mbote mingi na Yemoko la patronne de la chaîne JK de la presse, la maman des anges adorables depuis quelque part ba mbote belé bisika ozali, sans oublier notre papa Joseph Magloire wana Katalmon. Bambote belé bisika ozali, en tout cas papa Joseph Magloire bambote belé bisika ozali. Nous na Bayeba Kenda Sango toujours na rythme kande boyebi ke toza matanga tuti ko bungisa moko ya ba comédienne na biso ya munene oya Kenda Sango oya banda théâtre kala ipenda banda banana cassette aye na CD akotaki pe na moi YouTube moi moke toza toujours tozo continuer ko kabola kaka mawana famille ndeka balobaka tolela na bazolela toza lelo awa na moko ya bandeko na ye tozoyeba programme matanga déroulement ya matanga ezokende ndenge nini nayebi te Fabrice Mande soza na nga langage moko akoti na nga déjà ndeko na nga moko ona zana awa otokobeta pe tokosola lisolo concernant ba déroulement ya matanga qui je dis bonjour. Bonjour. Et à bonne santé. Santé là, Nyelango. Nayebi ki oza matanga eza pasi ko perdre moto oyo aza cher pour na yo. D'abord pour expliquer biso maman Mélodie par rapport na yo oza ndenge nini. Aza la grande sœur à maman Mélodie. Nakobenga ye maman. Obenga ye maman. Donc aza maman leki pa na yo. OK, tout le monde qui te biso na bisango oyo komela ki biso ya passe. D'abord yo ezwa ki wapi?
okutaki wapi na ndako quelque part? Ekutaki nga na ndako te, ekutaki nga quelque part nazalaki te. Abingai nga partout ya téléphone nde nouvelle ekomela nga. Siko comédien na biso Mélodie nga mingisana mi kobenga ye ba diamant na mi komanda na nga pe na mi kobenga na kombo ba diamant. Liwana ye bali ka kutombe te kufi awate. Siko corps na ye programme ezandeni na ko rattraper ba ko repatrier yango awa so ba kundelela kuna. Jusqu'à présent, na niveau ya famille, soueza kaka Korea. Mélodie aza Congolais, aza Brazzaville. Malgré circonstances, c'est ça dit que a kufa na mboka mopaya mais aza toujours congolaise, otskalaka congolaise. Mélodie azaki na ba fan na ye, azaki na bateau pe bande kolinga Mélodie. Na niveau famille, tumeki ça l'effort ndenge to solo leli. Corps Freya. Faut Coréa. Oui, faut Coréa, mais bateau déjà au babongami. Est-ce que c'est déjà programme moko, on a déjà assise que ba kende pour na voyager, OK, pas noir, OK, pour répatrier corps ou soit ils en ont un projet. Na koloba na moment où ils ont la membre ba famille ndam ba na Brazza. Au bazaki, au bazalaki awa, bazala Brazza. Pour que Lukaka ka moyen ni ya komema corps ya maman na biso Mélodie et ya Anakin. Siko na ngambu na ye peut-être ki aza comédien, artiste homme nene wa yebani. Parce que na ngamba ba comédien jusque là ba so lobani. Pour moko akufa moko na bango ba so lobani. En tout cas koyoka o bango ba loba en tout cas non na yoki te mais na komona na mona réunion. Na mona réunion ba sala ki réunion ba yaki ba sangala ki. Voilà awa? Oui. C'était quel jour? Semaine cause ba mercredi jeudi, mercredi hein. Entre ba mercredi, so ki na bo sanité pour la zala vraiment te na mutu. Ba sangala ki awa ba solo la ki. Programme bazuna famille na yokaki ba ninga ndamu babaki ba okata na Brazzaville. Oui, ba comédien. Ba okata na Brazzaville ya ngonde na yokaki mais jusque là na yebina nous vraiment ebelete. Pour un programme pour ba comédien ba sali. Mais quand même de temps à autre quand même bazo les kaka ba vraiment comment bien de consolation des ala plutôt bien de consolation mais bazo les kaka moi assistance et tout. Oui. Nous allons bango à chaque fois. En tout cas, bazo ti comme ça te baza ko assister. Baza ko assister pour à chaque fois tout le monde na bango bayaka bandi à 8 ans. Ya rova dans la famille, na mutaza ba occupation na ya zongeli ba occupation na ya. En tout cas ba comédien ba je maintenant to yoka ki ba comédien ba yaka te ba comédien bazo sundola bazo saboter matanga c'est là ba dire ya ba tomosusu ko bino mo ba famille bazo ba ke ba yaka ça solo soit caméra ya Jika TV News ou ça la parole babo. Ba yaka penda en tout cas ba yaka c'est dans les salles. Ba yaka ebele ba yaka. Parce que bino mo a quelques familles obi quelques familles ba voyager ba ke pour na programme à ko répatrier corps. Ah botikali na naza comme responsable na bino awa. Bon. Ma maman bazali. Ba mikolo musu batikala ki musu nde ba ki ba kaboni bon. OK, merci. Donc voilà siko programme à koya kozwa wala mais quand même des bozana bazana Brazza kuna na bino bozana communication. Oui. Bosola kai to. Parce que on a biso Mélodie atiki biso atiki pe mwana te. On a biso Mélodie atiki mwana moko ya mwasi Na âge na âge à 7 ans. OK. Mwana mwa za to dai kuna Brazza. Bazaki na maman na ya Brazzaville, likama liwe komi. Pour le moment moi na seul mais par la grâce de Dieu moi na zoya. OK, merci beaucoup. En tout cas, balandi ya Jika Télé News bo comprendre ndeko na biso eza likambo ya sengote, eza likambo ya mawa, attitude d'ailleurs déjà la biso déjà que eza déjà eloko moko eza choquant, et ça l'a déjà passé parce que beaucoup fait la être cher ou azaki proche na yo ezara toujours. Donc ça a toujours été ainsi en tout cas. Bon mais quand même peut comprendre yendenge na attitude na ye azaleli parce que eza mawa, eza vraiment c'est très choquant. Bino bo kindo na so ndenga uti koloba que ba comédien bazoya. Mais tous ceux qui ont quelques-uns, ils vont commander des choses, matanga, na bango, collègues na bango, saboter et tout et tout.
mais toki na monoko ya o azali mwana ya Mélodie mwana ya grande sœur né alobi expliquer biso que ba comédien bazotika bango te ba comédien bazoya de temps à autre sauf que bazana ba occupation na bango oya kozwa temps azoya assister et tout et puis bazongeli ba activité na bango toza toujours wana kaka na dossier ya kolandela makambu ya répatriation ya corps ya ndeko na biso Mélodie toujours. Oui, balandi ya Juka Télé News ndeka na lobaki toza toujours wana ya ko continuer koyeba na matanga ya mama na biso comédien na biso artiste surtout lingaka mingi na kombo ya Mélodie ba Diamant Nicole Poi o toza toujours na cadre kaka ya kozwa bino ba information au pesa bino parce que confiance au bino bo pesa biso ya ko pesa bino toujours ba information mpanzi awa nazana moko pe wazaki proche na ye par là to koyeba ndenge nini mama na biso Mélodie évolution na ye na quartier par rapport à vis-à-vis à Batezalaki, il y a un découvrir maman, ma soeur, que je dis bonjour. Bonjour. Bonne santé. Ça va? Oui, maman, je suis en combo là. Combo là, Linda Betoko. Linda Betoko, par rapport à maman Nabiso, artiste Nabiso, star Nabiso, Mélodie. Relation ni bosaki na mona. Mélodie azaki camarade nanga. To no pango akoko na biso ikangama na bango donc azao to kangama na bango mapango to yebani très bien si aobando azo kende kokota nini théâtre pas ya maître pai abenga na kuya to kenga si ngala kokate yo kende na yo siko boya apwani Olinga boya na TV pour comme star le quoi inda zala star ozinga na petete au moins que na kokana ngati donc ake pas mettre paille parcours na ya sale pas mettre paille après ko longa pas mettre paille ye kokende pas sans souci donc c'était ça siko yo koskunde bo bando dozaki na ye wana pe bzai proche ba souvenir neti nini o regarder ti lelo oya ye Mélodie azalaki filmoko très bien. Mélodie azalaki sonate. Donc azalaki vraiment maman sociale. Non natika koyoka te que Mélodie a soigné, to Mélodie a bundi. Toyoka baloba ka so mutakufi akoma mtu malamu. Oui, ce qui mutakufi akoma mtu malamu mais pas Mélodie. Ata oko tuna ngate oko tuna mutu mususu oyebiso ndeni Mélodie azalaki elo ni on se regarder ye elo mon bonnet ti mauvais souvenir bien qu'il a confié mais elo mon ne bozalaka na ye sala au moins bien té en tout cas vraiment exacté. Oh sérieux? Exacté. OK, c'était une fille bien. En tout cas exacté. Exacté. Mélodie exacté. Oui, c'est comme Mélodie, tu sais qu'un Mélodie, c'est quoi? Soit mutalingi, Mélodie, abotamaka na nios, abotama na mois nios. Donc il y a un anniversaire de janvier à décembre. Abinata la kandeni poseleka. On a anniversaire nanga. Donc kepe mo pe boke na bido pe boko fêter lo webe ke. Aka pas zo kambongo. Ça rarement quoi. En tout cas vraiment. Non, azaki filmoko bien. Azaki filmoko très bien. Moi Mélodie je dis à maman lamba te Mélodie que toi lamba bolongola ye spécialité les cas adès na makosa oh ya ye ko lamba on penza amanyola on pena makasi donc à part wana nazana souvenir ya Mélodie et ya mabete donc azaki filmoko bien et ça la kaya comme na akomi ko futela ngapela kenda ko futela bolongo ya bino quartier donc c'est ça parce que nga izaki koko la biso mutazaki à part ma pa musuto zena matonge mais de temps en temps lokona bande ko zala pe awa azaki kamanga nanga to ba bien sûr bokola naye makamna biso mususu eza yo lobati non bien sûr il va les avoir normal eza yo lobati mais si na ndi bien na détail c'est bokola naye penda kola Mélodie na Mélodie kokola parce que nga ultima tonge ezai ke koya awa parce que koko na biso déjà le pont ezai bakangama koya ta koko na biso ko banda muso umela osa muso setompe awa bozana Mélodie donc azaki filmoko on a ébi vraiment bien ce que va programme matanga zo le kande oyo kineti nini donc oya nanga ya na yoki ke lobby déjà Sophie Bakei batu bakei déjà bakei accord mais na éviter ceux qui bakei na batu théâtre na éviter on a évité parce que non on a sauvé pe na batu na quantité non na côté na quantité na ceux qui non à la 20 ans banda
na okota ya moko. Mais selon ba dire il y a moi na grande sœur na ye alobi que ba famille déjà ba kei sauf que ba théâtre ndé ba lobaki ba kolanda si. Sophie Kaseke moi te na bi que Sophie ba kei. En tout cas Sophie azali ki wa landi hein. OK. Oh et amo pas kota na nzonzing. Akota pe na nzonzing. Ka yonde camarade de boya na nzonzing. Na biloko wana na koka ngo te. Ah mais ça c'est pas ba théâtre oui bien. Vraiment. So mais que ngé salo bien ma kasi ngé salo grande fille. Ouais. En tout cas, chacun a ses propos, chacun a ses occupations. Toujours Balandia Juka Télé News. Tout ça déjà, on fait de nos mieux pour que vous soyez toujours informés dans les nouvelles dossiers. Il y a matin à la bus, il y a des bus, soit collègues, et plutôt comédien, Diamant. Maman, merci beaucoup. Ok, Balandia Juka Télé News. Toujours dans le reportage, nous continuer. Quand on a une information selon le programme, il y a matanga, il y a comédien, actrice, la star, plutôt Mélodie, Diamant, Nicole Poy. Ah, tout ça, mon copé kaka, maman, ma famille, ma yaya quartier, Aïb Sabiso, ma souvenir à regarder pour na actrice, na biso toningaka mingi. Maman, je dis bonjour. Bonjour. Bonne santé. Bien. Maman tomonyo ala matanga ya artiste na biso comédien na biso ninga mingi na kombo ya Mélodie Diamant ko epsa biso na ibosa ndenge ni tot boyeba na ndenge azali ki na ngai vandi na ye bana mona bana mikie ti bakoli na misu na nga tokangana bango mapango lupango na bango na biso ekangana leki na nga koli pe na misu na ngai. OK. Siko sango o ezwaki yo nono wapi sango matanga yake Mélodie akufa ezwaki yo wapi? Ezwaki nga ezaki na butu na ba 21 mwana nga ye auti musala ye ayisingo mama namoni na telefone ba tie komo ya Mélodie Diamant akufi. Ya Mélodie Diamant. Oh, ngabi wana Nicole. Oyebi engabe ya Nicole ko ya Nicole wale kinanga na ihomu pour para biso ezayi oh ya solo penga l'accès à l'accès susu na côté ya akufaki na nde ba kena mi taona na butu l'accès ko pesinga monso la ko la lati la kite butu mo bandi ko lela na butu wana o mama engabe na yebi yo yebete poza ki mwana muki o yeba e exact tolala kana tongo bona kini ndina yaki na tongo na yewa surtout la ndiba dire maman c'est que yo longwa déjà quartier na joie déjà ndako OK merci pas na biso OK ngala ngoma futi na nga kana yolo me liboso bakota bakapela en tout cas c'est très chaud singa na oki pasi na embango ato yamana bandeko to andiko lela tina nde na zoya kaka mais esalinga pasi pour tinenga avant voyager to banda ozala pe na ye place na ndao teka kuna ndao vanza na ye na mwana na ye mwa to va na biso na zo teka ya pe Alexa R na ye to va na biso en tout cas azaki leki moko bien bien makasi bien pinza. Comment est-ce que bande ko na biso ba comédien ne ba so saboter matanga ya artiste ou azali collègue na bango ezo salon nde ntake yo za pire sœur na ya sanga mabe mukwa kutu tuna bango to bebala makasi na finga ki bango kutu nani balakisa kutu na finga bango makasi na finga bango ngabi wana za bolingo te asante kuna bino tango ya boki ya kufro kabola mana muninga omonde biso toza na mokili o to yaki bapaya muto otika libanga azati biso nyoso to kufa mutu amutazana dessiné na nde nzamba kabola gare na yo baba gare lelo ezio otikali lobi pe zio kuna atikali. OK. Ezate ko tiola muninga ke ya kufe ya sala boy na carrière boy ya zongisa wa ya lobi na ndenge na ya lobi na ndenge ya kitoko teza ko tiola muninga ze bembe ezaka mama na mutu nyoso c'est ko bimisa ba be ya mutu toni po yo po ko kufa. Voilà. To tika libanga te. Très bien. Ezande likamso mutakufi ko kabola mana muninga tazaki mabe il faut yo kaka mabe na mutemo ka mawo po atiki biso ezate ke ya kotiola to ya kufinga wana eza kitoko te eza malamu te po yo po ndongo tikali ya be ezala mukolo na o nzambe akubenga yo yo po kokende nengo sa muninga ba ko sala o pe ka bongo. Très bien.
Ok, merci beaucoup. En tout cas, ça passe bien. Les comédiens, bango moko bakufeli mais bango moko lisusu, bango mi donc chola so et bébé ya mutu. Oh, aza collègue na bango. En tout cas, pour moi, c'est très choquant. Balandia Jika Télé News. Qui toro teza mabe makasi. Siko tout le monde a bazo ba la matin ngo pe bazo ya te. Bazo chola matin ngo pe bazo ya peso. Bazo ya pété mais ma finga ba makambe belé. Ba émission epai. Émission epai ba etia ba. Et puis mukolo ba yaka na tongo nanu kutu ba na basango eyebani ba moko bakute bato na basana na ndako na babiloko bani do na babongisi ndako te do na désordre ba yeba moko filmer ba moko tina kati na bafufu basaka bafufu ndenge zaki na ndako bani ba filmer bato musu ba okimisa ba fufu na mitu bani bazo mema. Est-ce que basala ndengwa basala bongo te bato babongami te makambo briske aye bana ite bango ba eka des autres ba koti tina banda tina si bota place Melody banda vanda bota la bona izalate mais est-ce que Melody vanda Melody bima pa na bango za mwana mukie yanda fuite ya banda kuna e ba appartement minene anda vanda te Melody longwa kala awa to boy te za place ba para na ye place ba boti mais avandi mingi awati Melody banda na ye ko futela na banda kuna ye ti abota ki bébé na ye ngala bana okina ndaka Melody otala ye na bébé ne moko sukola bébé ne ko kipe bato bazo ya kune be ba rich njora wana anda ya tikuna ndaka Melody ba yebi ndaka Melody ndenge zali o kama lelo ba komi ko tchola lelo ba komi ko tchola Melody afandaka eza place ba parents eza place na ete mais taka ba vient on peut pas si pe mbongo zalaki ya bien alinga pa tombola pa la bango abongisa taka musala bino théâtre mbongo zala pe penza te soki azala ngote siko ayi ba poka ka bongisa pa na bango vraiment na mukio oyo azwaki babongisi mwa karo mwani babongisi esika na bango mais eza teke ya kochola moninga kitoko te eza mabe bata théâtre eza ya pasi bameka na korange na place wana bameka na kobongisa mais na badure ya ndeko oyo aza mwana ya nde yaya ya Melody alobi na biso ke bacomédien bango basalaki réunion awa bayokanaki ndeni bakokozwa kora ndeko na bango baya nango awa so mpe basali bongo ezaka bien ya mabe te après kochola ale bango mosusu bamosusu kasi mpo esali bango nde bato balobeli bango mpo bato mingi balobeli bango bosala mabe bona boye bamisuku to bafingi boye asala kutu carrière esila boye asila gazi boye ebele balobaki yango c'est très choquant omonaki yango mabe makasi vraiment vi akuta yaki awa aye koloba te bokosala bango te bamisusu bazoboya bamisusu bazoloba na ndenge na bango donc mutu apesa bavi na ndenge na ye. En tout cas, c'est très choquant vraiment. Makasi nde toza biso mona Nicole na botem na mama ma papa ma oteme baza ba voisin na biso to kangami na bango loko azaki mwana muke Nicole aza leki pananga loko azaki mwana muke tu vaine mwana mpo Nicole ali afufute banda botam ali afufute ali akaloso makemba bambala bakwa kwanga kutaliaka te aliati pe Nicole na ndako na bino so ndako na bino ba kopo ya salite to ni na amela te atala bisika ndo na olia bilo aza muto bankele ni aponaka azalaka muto bankele apona mingi babiloko so zane salite olia bilo na ote so bolamba atali banjungu na bino ata otiele bilo nde ataza nzala olia taza nzala ataza nzala ndeni olia te en tout cas pe mwana moko azaki respect pe na mikolo atozoloba na ye yasekaka kaka atozoloba na yasekaka voix na ye wana ya douce voix na ye wana malembe wana alobaka malembe niko ayebi kosilika te niko asekaka kaka atozoloba na ye kaka seka oza mokolo akomisi oka camarade omona aponaki nde motu te yango na mwana na tosambela na nzambe ayoka mawa aluke sika ke kotia mwana po ayebi koswana te Nicolas tika oswana mutu. Ok maman, mais est-ce que malade dépend on a dit soit belé jusque là ou a coupé tout ça et batté malade. Mais bazo le bébé malade a coupé jusque là ba famille ba connaissance bon ngolo malade a coupé poigne. Au moins de tout ça biso de tout ça to yeba ki malade. To ki sangote ke Nicolas za malade. Mais comment on a ba image on a qui a maigrir donc ça belle qui ta malade. Mais to yeba ki te ke Nicolas. Comment tu as combien na boka musika ta mulai bino ba famille boye baté ba ndeko ba conscience boye baté. Ba yebisa biso te ke Nicolas abela to Nicolas za malade. To yeba to ko yeba kaka na sango ke Nicole akufi ya maladi to tire ko yoka ngoti. Oh to kite ata bandeko na yemo ba yokite
eloko epesi bango mpasi bale yo ndimi mpenza ke Nicolas mais kuna toyoka abelaki azangi voix même na mbongo akisi mais famille na ye bayebaki te ndenge nini est-ce que c'est sérieux et c'est la vérité ou comment yango na lobby yo mona pi mutu ata kutu famille yango eza mobola bayoki ke ozobela na mboka bapaya basala tu bazwa te bakosala tu ata mbongo eza te bakodefa mpo baya kozwa yo baya na yo neti ya na ye Denise avoyage bakote bamai kuna banzela ya mai alinga akataka mbamo kuna akoti mbamo ponwa aki azwi ya ye na ye ayebi te batikaki koyeba te bayoka na basuti abenga na basuti ata ndeko ne oyo aza kuna mafwala oyo azalaka kuna ya mobali ndeko ne ya mobali wana ayebaki teke Nicolas azobela bayebisi mpe na ye te mwasi wana oyo avandai na Nicole asalelo moko ezalaka te ata biso nyonso na donc si tu comprends bien mwana mwasi afandaki nde azobeta toloka maboko na ye emoko nde kolongole bakaka et tout donc atrai koforme famille na ye mwa mwasi oyo biso asali mabe ya mabe mwa mwasi asalelo mo ezalaka te yo yebi ke ovandi na mutu wana azobela ata bandai koboya oyebisa famille na ye oza na telefone na ye soki oyibi yo na ndenge ya mayele moto aza maladi moko akoza lebiyibi okoyiba ata telefone te otali kombo mpo Sophie kombo na eza na batelefone abengaka Sophie anda obenga Sophie okoyiba ata telefone na ndenge ya mayele te obimi ata libanda osignale ata ndeko ne oyo aza kuna mpo ayebi ndeko ne moko aza kuna mafwala mpo ande ninga signale ata mafwala ndenge ezawa Nicolas azolinga te bayebisa bino ke azobela mais nga na signale ke Nicolas aza maladi azobela yaka noki toza na hôpital place bwana nga yebisa ta ndeko na ye ou bien te nga signale ta Sophie ndenge eza toza bien te na Nicolas azobela eta na eza bien te boluka ta mutu moko aya na ndenge mayele ya lingi te mutu ayeba mais bosala tu boya po awa mwa eza te alinga sala ta bongo mutu abata kufa maboko na famille na ye bayeba te place biso tozoba ke seki ye mutu abomi to ye mutu atili ye poison po ekasi po biso toloba ke seki ye mutu abomi po ye aza complice ayebi liwa ya Nicole mais comment déjà que mutu ozobelisa mutu aza camarade connaissance famille na ye mo eza suspect yo mona wapi camarade yo ndenge oza na ndako camarade no ye na ndako na yo napesaka exemple oza na ndako ti na ndako no ovanda camarade na ye bovai na camarade no soki ayepa na oko boye te po aza moninga na yo malamu okobinga na ye te bovai na ye titi un moment donné omoni camarade no akomi kobela bamaladi moko ezosimba suti osani normalement faut informer famille oyo aza mwana bato na boyi ngambo babanga ntango abandaki mpo ya nini wana eza deja ngambo mais yo bombe oti ondimi ti okoma nango ti na suka kufa bato baloba nini eyela yo te allez-y comprendre en tout cas vraiment c'est très important Mambolobi mutu abato abela maboko na yo oza membre ya famille pour informer famille na ye po nani pe ondima ke lobi nakoma ekosala kisi nakoma ekosala boye nakoma ekosala te foti nyonso eza yo na kisi foti nyonso eza yo po Nicolas ninga azali awa aza bandeko na poto bazali baconnaissance na mosala na ye sala oyo mokili nyonso eyebi mutu moko neti yo ndenge oza so bayebi soki Nicolas aza na hôpital soki ayaki so bayebi soki Nicolas aza na hôpital azobela kisi eza te yo ndenge oza obimisa moko te pourquoi pas na lingai na ngai ndenge olingai opesa moko te nakopesa makasi bato ebele baopesa badon bakisi ta mosusu mpe na bapriere totia balosamba okompagne alingaka bika donc nde toza na kanda toza fille mama wana abombaki Nicole seke ye mutu asali bomi Nicole po soki ye te mbe Nicole akufi te vraiment en tout cas merci en tout cas là la attention za likolo en tout cas maman merci mais c'est très choquant c'est vraiment très choquant comment mutu akokufa camarade na yo ami ale yo ozwa obomba ni ko informer famille na attention nini Balandiajika TV. Mais attention Nini. En tout cas vraiment merci beaucoup. On a été fameux sur le langage on a site comme Diana Souka. Il y a un reportage d'Abisso auto salagi pour Nabino. Nde to yaki poto zwa po chwa to yaki tension yaki mo likolo bande pe ko yeba te zaki maman to interview ki maman bra famille te mais lelo toujours na contrat to za nango biso na bino ko zo ba information sur place o eza vraie vérité ko informer bino mo boyoki maman ndenga pesi ba doléance na ye nzokande biso to yeba kité to kanisaki que maman plutôt artiste et comédien na biso akufaki a to na yeba te lelo to comprendre nango bien
En tout cas, ma chérie, au bomba qui est artiste de la biso, soit place au héros, les akinaï. Ce que ça l'on peut dire, c'est seulement si. Ils ont vraiment passé. D'ici là, portez-vous bien, hein? Restez toujours branchés, scotchés. Tous toujours un dossier Oyo, il y a maintenant oh, Toko Landela Ngotina Souka. Bon, restez toujours branchés et c'est parti, bye.